position au Karine Mokonzi là qui m'a bien les aka toujours na forme wana il fallait telema ala qui sabiso ya côté lima forme là qui m'a bien pesa aka elengi okosi on a le baquet un on vient bastar attends pas publier Karine Mokonzi la baronne on dit qu'elle aura toujours la baronne on dit qu'elle aura Mokonzi parce que par rapport il y a poitrine expliquant le besoin chirurgie des animés leur côté donc ils ont que à la baronne na bino donc on s'arrête à la baronne na bino partout donc si na tolo à la baronne na bino faut les cabines homoni donc et continue bon qui n'a bongo na lobby siko to zwa libele ya manike to zuna ya Karine Mokonzi yana ele qui ata bat bola na biso Tozu maniqué to télémessier, tozu Karine to télémessier. Bon peut-être bon ben maniqué so balali pour ça mon basali vidéo maniqué pas copier ça ne pelé. Aboni bizo ba weko. Quand on est la maniqué wana nzoto. Tala am maman nana besoin finir de manquer respecter mais regarde mon docteur ko fait la cocotte. Ah non na matanga. Rande a pema yaya. Ozika penza. Bon parce que Manique de John ah non mutalelo te Manique de John a mela mirinda omoni manique a mela mirinda oyebi mirinda les a secrètement ya kala ya ba 1970 siko manika melango a mela Guinness Manique amona Lumumba amona Mobutu Kabila le père amoni ba Moïse Tshombe amoni ba Joseph Kasavu Manique amoni ba mona siko next comment eloko ya Manique et ça là on somme on a fini belle penze bani awa mobando si mozo si on a mon amto libéré na genou mais on comment ça mais ce que Karine Mokonzi voilà ce qu'on niveau net et pena pa moi doudou yo le boza lo lendo ngana ko rando a pe mayaya mais obi ko zika penza merci pour zika Voilà, bonjour, bonsoir. Et dépendant de la herbe de l'émission Otoye, l'issue coupé ça makam na Congo Source Télévision. Quand on a mis ça na Kolobaki na Congo Source Télévision, balanda ici comme Maizo Chola. Toujours qui est na ngambo sur Congo Source Télévision pour en payer ça makambo. C'est toujours moi Glody Mutombo, le géant de la presse. Toye l'issue sur Suleiman Konde de passeport rouge ko beta masolo ya Karine Mokonzi. Oh ba vidéo bima qui a mutakala et puis ndenge a expliquer biso na ba façon na et puis ndé ba tozo sala ba analyse na ba façon na bango et puis Niki Mengandenge comique soka kutena Niki sombele souka alikambo. Voilà ingénieur Oko Fongoletso déjà caméra tous à Suleiman. Bonjour Suleiman Konde. Bonjour à toi Glody Mutombo, Bobby journaliste ya moi na malamu journaliste ya Nzambe journaliste à Motema malamu. Avant to bande émission ngana le barabo. Yo le boza lo lendo ngana ko. Rando a pe mayaya. Mais obi ko Ozika penza merci pour Zika au Suleiman yo bango na bango rando a pe mayaya mobi ko Ozika penza merci pour Zika voilà voilà Suleiman Konde mais quand on expliquer ça par rapport à ma vidéo bon la première fois on a écouté un ayo na plateau après comment on a makambu ya Karine Mokonzi mais au les cas déjà mais nanga yeza lelo analyse non par rapport à la vidéo ya Karine et puis nan ndenge bat mais comme on les vidéos on les avions ba star et kindra bon on a ba sex tap na mitaka les ara net Kim Kardashian a reçu pour la piscine donc ba paparazzi faut ba ya ba kanga ba photo ba zo ba vidéo et tout ba poster parce que ba lu comme bon ba lu ka vie au moni Jennifer Lopez envoie misa nani na photographe na e Jennifer Lopez envoie misa photographe na e abandana na passe abi na monelo na ko futa ote Jennifer Lopez a kata forme a mis tanda na piscine a photographe ni kanga photo oyo qui n'est publié te kango na média nyo surtout ozo mbongo onginda parce que na moni récompense na rompe sauter parce que ça photographe mo banda na passe
Donc si on a le baquet, on vient star. Attends, pas publier quand il me compte la baronne. On dit qu'elle aura toujours la baronne, on dit qu'elle aura mon compte. Parce que par rapport à la poitrine, expliquant le besoin chirurgie, ces animés leur côté, donc ils ont que la baronne nabino, donc on a la baronne nabino partout. Donc si Natolo a la baronne nabino, faut les cabines au moni. Donc et continue bon qui n'a pas bon car il me compte la baronne. Partout la baronne, donc tina poitrine, tina tolo, aza la baronne, donc à l'obi bon. Puis bateau va se faire dans la vidéo, il y a un mémoire du douana. So on a besoin de deuxième partie, non, bon contacter, to bon contacter biso, to y c'est à ça la deuxième partie parce que la partie où tous ces amis mais et kata qui bino mon qui vidéo quand tu n'as donc mon compte atiki batuna post ça, atiki batuna soit via vidéo parce que vidéo faut qu'il continue normalement mais batika na souci babi ah Karine mon compte mais comment on dit comme ça na post bon on dit comme ça na souci mais comment yo ko tika maniquer na défaut boy comment on dit que ba fille belé internet na défaut parce que ba fille belé internet ba ça na internet on a fille les bandits na tolo mais et yo su que la tina genou obando simbo bando simbo bando simbo bando simbo bando simbo zo kita kaka oyo moni na muto libele wapi na genou mais Karine mo konzi nyo c'est ça place moko parce que yango lekeli mo kilibo ba te ah mo konzi yo ozalaka nani Karine mo konzi on dit la consulter ba fille belé na internet na YouTube libele o mona libele bandi ah parce que mingi ba bomba on a soutien mingi ba bomba on a soutien. Parce que au moins il va soutenir au père bimi au ebo ko sabato. Au moins on fille libéré penze bani awa. Mo bando simozo. Si on a mon yamuto libéré na genou mais on lui comment ça? Mais ce que Karine mo kondi wana ce niveau net yé pena pa moi doudou. Bino bat motel vidéo mon aki. Momoni moi doudou. Donc vidéo on est va na pose ça na niveau mo qui était. Na évité Karine Mokonzi la baronne. Atayo Mroglodi Mutombo. Dans votre Bolanda biso donc Karine Mokonzi 3 fois baronne. Donc félicitations à yo nanu pour la vidéo wana. Bon, Suleiman, au lobby mingi. Au lobby qui est eza vie à bastar, ba kindara la bobo. Mais Suleiman, ce que tu as la vidéo on a bien à Karine, ezaki vidéo té azo sala yango peut-être pour na délire ton ngeni mais vidéo on ezo kende lokwa za ko tindela yango mutu. Yo moko yembi ebe moi dudu. Yango sikoyo na lobby ata banda ko tindela mutu. Ata banda ko sala ngo pour na délire, ata banda ko sala ngo pour na nini. Asa star itikali star yango panza ni mokilo mbabatali yango parce que ce gars qui Karine me compte dit tant sur balingi ba s'intéresser ah fiment parce que peut appel nanzo toi qui tout fallait qui va fier belé internet nanzo tout il y a bien c'est Karine me compte la baronne wesh magen et le ba Chantal Bo la maman paradis que je salue qui ngasa na suka leader na peso ba mbote yo wana wesh magen c'est Karine me compte la baronne. Omoni au senti Tony sto tala banaliser ko wanga na to lobi ke utala YouTube te utala ko moko biyo za mo konzi wa ekolo ya YouTube donc utala ka mamio c'est les gars na YouTube yo yebi combien de fois ba basal banalise ba lobi ke position au Karine mon compte là il a qui mabé les aka toujours na forme wana afala telema ala kisabiso ya ko telema forme ala ki mabé pesa aka elengi okosi c'est que ba wana nde ba ebité ya bino pe bossa ba vidéo na position wana ma omoni devant on ce qu'on appelle si batnos pour na temps ba komo na monter omoni devant on a pesi bango nyonso tout basa ba vidéo nde Karine salaki ba bele na bango bimande mona ya Karine posi koto ndima ke position wana ne mutu epesa arelengi posi koto ndima position wana ne mutu ebimisa nzoto amuteza bo mais quand même ozo ba mutalo ba kyam na ebiti inutile kutotanga kombone skoto kota pana ba question msusu tozaka kana makambu tozaka kala makambu ya vidéo papa ngande mutuna ça batuma parce que batuma boye potolo ba likambunga na yo ki on te seki olobité on a droit de veto te on a mbongo te pona YouTube foza na mbongo neti ngana na mbongo lobi likambo yo kani pe na YouTube community pa mkolo na ngo OK e community pa mkolo place otinde pe na message e komi Outa kotanga combo ya Manic de John caractère. Outa qui analyse Manic de John quelque part ou à ça qui par rapport à vidéo à Karine. Natala qui honte. Quand même Rose a une idée na ngoyo kaka tali solo. Okoko za la mise mona kité. Mais batoi et yo kaki. Na okaki on. Ngala komi c'est le message. Loba. Karine et Manic de John a ça la analyse à lobi boulu.
position ya mabele ya Karine alalaki ezalaka kaka bongo ye azala na ye ayebi ndenge nini ezalelaka soki atelemi eza catastrophe eza tina makolo nalobi siko tozwa libele ya manike tozwina ya Karine Mokonzi yana eleki ata bato baolanda biso tozwi manike totelemisie tozwi Karine totelemisie bato bakona nani bon peut-être bon pe na manike so balali position mo basali vidéo manike bakopesa ni pelemi aboni bizoba weko kana monela manike wana nzoto tala am maman nana besoin finir de yon manquer respecter mais agarde manda utoko kufela koko ano na matanga utoko kufela koko maniko ano na matanga vanda nanu na se wana na mokuya no elongwe ote vanda no na se concentré non atmosphère matanga banini salo bien Karine Mokonzi beaucoup mo lobeleke non Karine Mokonzi ateka matrice pour na succès mais ce que yo so on a besoin de succès que ne bete kat ozo pe succès omoni que ne bete ka omoni joueur avant bando beta bale faut yeba non ko beta bale ero beta bale ce ko simba ki sa bale nesko ezwa mais so yo mono yebite que non ba beta bale ndeni ba ça passe ndeni et tu n'auras jamais besoin omoni donc c'est un peu ça et tu n'auras jamais besoin donc bateau bolo ba que non ateka matrice pour na succès to supposer ka ateka matrice ya bino ni peut supposer que ateka pété ya bino pe nini macha ko yo na kufia boti pété est-ce que et ça là qui nini Karine peut soit kufia boti té et ça la paix nini rolongola ni na Congo et robakisa ni na Congo omoni donc toute cette fertilité zangati na Karine Mokonzi star na biso poso lelo pe azate muto remplacer azapete muto pe akomaye azate donc c'est un peu ça donc yé aïe autika la yé on changer té donc etika li bongo et kende bongo tina suka mais oui que bino nyonso batu ya Karine penza base ya Karine ba Karine te mena zorande les bons côtés en fait. Mais yo apparemment besoin ba bonne relation na Karine. Bosolo la bonne relation ouais. Oui, que ça na lobi bino batu ya Karine. Non ça muta Karine te parce que Karine a salanga te. Bon, bino ba na invité na lobi na forme yo passeport rouge na ba master ya Karine. Ouais. Souvent Karine a salama mususu na YouTube pe kaka ya bien te. Mais tout monde na ba tout ba bima na ba camarade na ba tunyo so ba sola na ba lobi ne pe ke la baronne le sali eza bien te. Mais si qu'on oyo ngi mutu oyebise ke mambosa les abente parce que so to linga qui était to ngeto manda yebise Karine nyoso sala ka izala ka bien nyoso sala ka to sepela na to linga ngo et sala ko bien non mais si qu'on a ka oyo biloko musuku biloko ko Karine na sala ka eza grave te za pe ku biloko mo na ngope ya na ngope lo mo malonga te eza ka batuloko ba mona mambo Karine plus ça ka banaliser bele bolobele ki tika tiki mais o ezali vidéo eza ki ezali epé sa soni mais bino nyonso na ba camarade na bino si bimi pona ko encourager non diboye moi si soni ti on melisa moi ne libele na nzela oyo ki na mosoni oyo ka soni ke libele on na bimisa ngo boye mukimbe mona ngake na maman melisa moi libele oyo ka soni eza ndenge moko donc oyo mona ni wana azaki o melisa moi parce que na tango kala pe ba maman ba notambola na mabele polele donc voilà que tout le monde a débat moi ils ont fondé bah débat moi ils ont fondé parce que Karine Mokonzi déjà au crâne la nika bisa moni nika beta nika en plein château tozo zonga na likamba niki toza toujours na mambo ya Karine ya sexe et maman est-ce que par rapport à temps toko ke ya suka poto kota na mambo niki yo lelo lobi ke batambola to lo poulet libanda lelo Manique de John toi sali vidéo ana ya forme Karine o le lobi ke ba ka na banka kota exemple batambola pe bongo oh non le kabongo parce que Manique de John non muta lelo te Manique de John amela mirinda omoni Manique amela mirinda oyebi mirinda eza secrètement ya kala ya ba 1970 siko Manique amelango amela Guinness Manique amona Lumumba amona Mobutu Kabila le père amoni ba Moïse Tshombe amoni ba Joseph Kasavubu Manique amoni ba mona siko next ko komone eloko ya Manique et ça là on somme parce que Karine a monté génération parce que génération a une différence à 10 ans on a 20 ans Karine Mokonzi a 30 ans et quelques mois où on a du colo toi on a besoin presque ma génération on va tout le monde et ça les l'autre mais ce que Manique on là c'est ma grand-mère en fait c'est ma grand-mère en fait voilà toi et si maté
Et si maté. Tozo qui m'a simangonga mais to ebi ke makambo ba vidéo o esuki na karinte. Ebi maka toujours na YouTube. Toze la mususu ebi ma non yambaka yo. Mais est-ce que tout peut-être ils appellent M Suyanga. Voilà, ka yo moko pe Suleiman no yo luko na tongo no la mkite lboambe tunga de na caméra. Siko no zela o pesa siko lisolo ngo pe lengi ndenge o memela ya Karine. Tout M Suyanga ils appellent Yanga donc bana monde boza da brancher parce que nga moko déjà dans plein tournage. Notre tournée vidéo ya sextape nanga kalaté na ya no balançango pour bino bozwango bo sepela ka nezala ba partager za nebele non singa déjà ba soutien na bino pour na mi publier vidéo on est à somme glodi mutombo na bisa eza ba forme donc eza ba forme ka neti ba ba Rodrigue te wana de la canción les gros mais ba la forme te ka ka se ko mo la forme ba Rodrigue o bino ba to YouTube na moni de bozo ki na ba mloko ya Rodrigue te na monitor le kapo comme ki malam to le kaputa to ya okoma siko na makambo ya Niki vola to mona Karine aleki na télévision zolo ba makambo ya Niki ki partout okutana Niki parce que ya ki ndaka pe Paris Niki ça la Paris ceux qui a ki ndaka pe Paris mais ceux qui ba kutana Niki sombele suka likambo yangwana parce que tu sais comme appelle niveau ba vidéo ata tolo ba mais faut ya mo pe to zonga tu sais comme appelle ba niveau ba vidéo o ba ya Karine mo compte c'est et où ta origine non où ta na barando o à côté na Niki popote na fali ninga côté du fali donc il me mêler ba problème il me mêler makam et lequel il makam donc c'est un peu ça ba vidéo ni ko bima ba Niki wana tout wana ba pause ba ko faire le non ba makam bimé belé ya somme o déjà to lobela ki yango ko Karine moteme suki ya lobi partout au monaka Niki ko beta Niki le kwa mwana donc Niki mikolo tambola ka likolo mais siko beti yo pona yo pena Suleiman boye ngana leki na TV no biso na monyo partout no mono no beta est-ce que yo po linga na mono na nzela no ba do beta kwa mona ngo sa elote mais comment ni par rapport na ngai comportement na ndeza la so yo do la kinga ko beta inutile yo vano ko tunga mone mtno yo luko nga so la kinga bongo déjà so ndeti nga Niki nga mone mtna ko luka Karine po nga pe na zelombe parce que nga mona olinga te na na défaite mutu mo oya omi mselombe o lo baba bilobe la mo par rapport à comment on a fait arranger ngata mukiti omoni mais siko yo ndengo mona boy Karine Paul kana château rouge akutani pe na Niki pe asimbi pe Niki na nzoto Niki pa tellement que scandale niveau Karine akomendanga par rapport à niveau Karine akomé Karine a beta Mike Lokamba anakin. Mais est-ce que vous pouvez dire que Karine Nakin a zaï ko tambola qu'est-ce qu'on a poto na comment tambola Karine a ma maison non puisqu'on a kini beaucoup de scènes côté na photo ce qu'on est beaucoup de scènes parce que na kini toi non mon Karine na so ka ba photo na ba tambola dimanche l'émission quand dimanche l'émission il y a déjà Suleiman au côté na kata boîte de no kuti Karine na ndoko ta Karine Club Karine mo konza ndoko ta Karine Club azako kota Karine Club ouais na poto ce que soit moni bena Niki ça sûr que simba Niki pe bitumba pe boy pe Niki pa otala kandi ba obete ka c'est la rato mona likambo ndenge merci beaucoup nembi ke Suleiman tokozwa le jour Karine akozwa Niki na château rouge a obete tokozwa okali supo yonde faut pe service o ça il a besoin analyse el likambo oyo kotala bitumba ndenge bandeli yo le bozalo lendo ngapi na nko rando ya pe mayaya Ozika Penza. Merci pour Ozika. Voilà, vous comprenez que tu as qui là Suleiman la qui dans la mambo, mais Suleiman to comment na suka. Oko lo banini par rapport à ma menace au papoter ah. Ouais, par rapport à tout autour de bas, donc voilà, Karine me compte 3 fois baronne, article toujours la baronne et nous échanger ça, au bota, voilà baronne na bangonio surtout. Voilà baronne na bangonio sur bientôt pour YouTube. Font la YouTube Penza couronne. Qui veut être reine, il y a YouTube, tu peux ça, yo Karine compte la baronne. Yo me to konza, kabangonion surtout. Na ba oh wana bazaki ofinga, falo ali. Yo mo so banque le falo comme pas faire. Oh ana ofinga ko tu faire, ofingi faire, ma mari ma biata, ofinga tina ba mama faire. Lilo yo mo komo ke pas faire, komo kumisa faire, komo finga fali. Toebio et so kufa kaloze bimbi. Donc tikano ka riso binti bankusu donc tikano ka YouTube donc voilà merci beaucoup na batulandi biso na pesi bambote na ngana je reste mboni motema Karine mboni depuis 001
poto solo place poto ebanda na USA mboka ya bato wana mboka na bango napesi bamboti na bandeko na ngatu ya diaspora ya 0033 la famille Konde napesi bino bamboti ya Rita Konde Mondele napesi bamboti na professeur Moriak Nzungu Luvoezo bamboti no yango wana napesi bamboti na Israël Brown Baouma Bobby mon vieux muta considérant na ndinga mkiete na pesi pe bamboti na batutu balandi so batutu balinganga donc voilà merci beaucoup merci. Voilà, tu comprends na souka ya bo comprendre que tu comme déjà na souka émission le na Congo Source Télévision Bobby balanda ma ici ke chola ndesika biso to ko landa na Congo Source Télévision yango to aka ko pesela kabino toujours makambo. Ah, je profite pour na loba pe ba bon retour na Kinshasa na yo Charlène Lamba na Alombe Clara Bobby madame Manier motema ingénieur Dadi Manier maman na Hop bala membre et tout grâce à moi Sinzambe 0033 Tinan Tumba la patronne Lisa l'offre à la faille rythme Tombola Moseka Bertoni Kambale. Voilà tout comme na biso na soukara nde to mesana ko kabwana na bino ba abonné na biso ya Congo Source Télévision to ana besoin ba commentaire ba critique na bino nde sala ki musala ngo e matali sous en fait. Bye bye. To suki ziko boy. Yo lo galo lendo rapina ko. Rando ya pema ya Ozika penza. Et merci pour Ozika.